un petit problème en éducation. Même les parents ne savent pas que je suis de retour. Bientôt là, je me prépare pour que je me rends là-bas chez les parents à Kaukan. Voilà, chacun ne connaît rien. Papa, mon père, Nakaya ne connaît encore rien. C'est une surprise désagréable pour eux. Donc, c'est une situation un peu compliquée. Dans un tuto avec les amis. Déjà la salle, parce que 2 semaines, si je ne me voyais pas aujourd'hui, je suis un peu étonnée. Nous avons un peu battu le cœur, c'est comme toujours comme la publique, c'est beau, hein. Mais maintenant, on est fini. Et tant Bakanina, donc c'est la seconde avocat. Ça, c'est. Oui, c'est ma petite soeur. Salut. Elle s'appelle Nadine. Nadine, enchantée. Voilà. Donc voilà que aux hôpitaux. Oui, je peux descendre. On va ensemble, non? Bien sûr. Nakanisi bolingo na yo kati na bomoi nanga nini nga nasalelaki yo po lelo nga nazala na bomoi o belengolu na yo papa pe misala na yo na ekulusu ekumisama netola makolo yo ne papa nanga kolo motema nanga ekumisi yo ne bundeli nanga kumisama netola makolo. Hey, shalom, peuple de Dieu. Au pesaka bombo na pas nani. Azamalamu, mon frère, ma sœur. Ba oyo bazali na l'hôpital. Analeki bango na nini. Ba oyo bazali na ba prison. Analeki bango na nini. Soki lelo yonga nazali na liberté ezali misala na ngai te belengolu na yo papa pe bolingo na ya Yesu kumisama netola makolo. Shalom au peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Au Pesakabo Moïnawe Panani, restez toujours branchés sur notre chaîne 12 étoiles TV, vous ne serez jamais déçus. Abonnez-vous massivement, massivement. Abonnez-vous gratuitement. Faites abonner sur les autres, abonnez-vous et faites abonner sur les autres. Alors que Dieu vous bénisse, et là vous êtes trouvé à ce moment. À quelle heure que vous êtes en train de suivre votre humble servante, la sœur Victoire Esther Baginama, on va dire que 12 étoiles, la fille de Jésus et le disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce, que Dieu nous fait grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, longue vie à vous tous. Bonjour, bonsoir à mes abonnés. Bonjour, bonsoir à mes abonnés, les serviteurs de Dieu, partout là vous êtes trouvés, à quelle heure que vous êtes en train de me suivre, moi votre humble servante de Dieu, je vous salue. Oyoba lingakangate, moi je vous aime. Oyoba detesaranga, moi je vous aime. S'il vous plaît, abonnez-vous et faites abonner sur les autres. Partagez nos liens, partagez nos vidéos. Et le koni ne pekisaka bino pour liker. Et le koni ne pekisaka bino pour commenter. Encouragez-nous pour pousser ce qui est liboso. Comme je vous parle à chaque fois, nous tous, dans la kandenge mon côté, nous ne sommes pas pareils. Chacun fait son ministère, chacun fait son travail, chacun fait ce qu'il peut le faire, chacun. Alors, na YouTube, tu as makambo epele oyo mutu na mutu asalaka. Mon frère, ma soeur, biso toki koloba ndenge mon côté, toki biso toki losala ba vidéo ndenge mon côté, biso toki ko comporter ndenge mon côté. Chacun a sa façon, chacun a sa manière.
bien sûr. Même si bobo tamidi moko papa moko motamutoza na étoile na ye. Ya ke likambo ya étoile ndeza ko déranger. Eza likambo ngolu. Eza likambo ngolu lelo nazi ngolu ya nzambe nzambe ayebaka ntango achangeaka moto. Nzambe ayebaka ntango atombolaka moto. Nzambe ayebaka ntango akitisaka moto. Yo moto olingaka komi matisa. Yo moto olingaka mapeka mikitisa. Tiketi nzamba tombola yo. Shalom peuple de Dieu. Lelo toyi kosola likambo moko eza très important salinga pasi na mawa. Pasi na mawa parce que eza lisolo ya frère moko, je le connais très bien, je le sais. Je le connais, ça fait un bon moment qu'on se connaît. Ça fait longtemps qu'on se connaît entre moi et lui. Qui? Bolingi boyeba. Let's go. On va d'abord commencer d'abord la prière comme l'habitude. Après, on va parler. Nanango toyeko lobela masolo na yelelo. Que Dieu vous bénisse. Ton Père, mon âme te rend de grâce. Mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme t'adore parce que tu es merveilleux. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois élevé au-dessous de tous les noms. Nathalie likolo na se na moni nzambe mosusu te akokani na yo. Na pesa yo ni nzambe na bilaka. Na zongisela yo ni papa ya bana bitike. Yo nde mokangoli nanga, yo nde mobateli nanga, yo nde mobikisi nangai. Seigneur, je te bénis à ce moment où prends contrôle à toutes les choses. Laisse que ton Saint-Esprit qui domine toutes les sortes des esprits. Saint-Esprit na yo est régné et soit opposition. Zambe na bika moi, règne-toi dans ma vie jour et nuit. Saint-Esprit na yo éclairé âme, corps, esprit nanga. Pesanga esprit à discernement, de sagesse, intelligence. Makila na yo zinganga et batelanga. Na kombo na au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Dès que mon frère, ma soeur qui va écouter cette vidéo, Seigneur Jésus-Christ, tika ete bazwa en plus bakokoyoka comment il peut diriger leur vie. Seigneur, fais-moi humble. Laisse que je sois humble. Laisse que je marche avec toi. Je me conduis ma vie avec toi. Sois loué, sois béni par le nom tout-puissant Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mon frère, ma soeur. Na pesi ba bonye na nganyo sombote. Ba onyo so ba komataka, ba onyo so ba laikaka. Na pesi bino mbote bisika nyoso bo se retrouver. Nzambe aleka na kobate la bino. Nzambe aleka na kopambo la bino. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne 12 étoiles TV. Abonnez-vous aussi sur le Yoka Son TV et pas ya Adi Miller et c'est que vous s'abonner massivement vous allez jamais déçu. Alors n'ayez pas nabino lelo na lisolo moko et c'est très important. Je me lame aux yeux mais laisse tomber. Je le sens à mon cousin remenge bandanga. Je le lame aux yeux mais laisse tomber. Je peux pas vraiment, j'espère que je demande à Dieu que je puisse tenir ces lames là. Na ocho kosa la vidéo moko na ocho kotine de la yeba vidéo wana o akotsa na chaîne na Yoka Son TV. Akokotsa na chaîne na ye. Premièrement, ezali notre séjour aujourd'hui c'est pour notre frère Tieko Matondo. Notre frère Tieko Matondo ba poisonné. Ba poisonné ye poison na yeza te lokola oyo bachaka na verre. Na biloko kolia na truco na koyo kisabino audio oyo atindela kinga parce que dès que j'ai vu cette vidéo liboso na benga qui parce que ça fait un bon moment tozo sola le sauter parce que il m'écrit souvent à comme la kanga sa kabane a déranger pe na mona commenta kan pe ba vidéo na tchaka na chaîne à laikaka mais à cet moment je le vois pas je dis ben non c'est pas possible je pensais que non a bloqué kingai je croyais que non il m'avait bloqué. J'ai essayé de le contacter, il me répond pas. Et j'ai essayé de l'écrire, il me répond pas. Je dis, ben non, ça c'est quoi ça? J'ai essayé de laisser le voice. Après, du coup, il est rentré dedans, il a écouté cela. Il m'a écrit, il m'a dit que 12 Baginama, je suis empoisonné. Je dis, bah tiens, c'est n'importe quoi ça y a depuis quand? Et on va te poisonner, pourquoi? Tu as fait quoi? T'as quoi au juste? Pour poisonner. Et j'étais un peu étonnée, je dis non, c'est peut-être simplement à Inga Salaneti, à Sala, comment on appelle ça?
asala ba base na bao balinga kosala ba base na bango, mais lui la façon que je le connais asala kama makambo ba base te. Après c'est là que je dis non non non, je vais essayer voir un peu avec lui, je vais essayer un peu parler avec lui. Du coup comme ça na yekomona na réseaux sociaux na ba chaîne ebele ya miene ba tcheti mona tanga ba ko ba chaîne na nizate na yekomona ngo azolela bato bazo embrasser, il y a des gens qui l'embrassent, il y a des gens qui sont un peu, il est en train de pleurer. Je dis ben non, ça c'est buzz ou c'est réalité. Je essayais encore de le recontacter, encore le parler. Elle m'a dit 12, c'est la vérité que je te parle, Baginama, et crois-moi. Je dis ben non. Je vois encore, je vois, non, non, c'est là que je parle avec lui. Il m'a essayé d'expliquer, je lui ai dit que non. Est-ce que je peux parler à propos de toi? Il m'a dit pourquoi pas. Il m'a laissé les voix, il m'a expliqué. Je veux vous montrer, je veux mettre ces photos. Nakoti à moi parce que moi je fais avec le téléphone. Je n'ai pas de moyens pour ça, application, montage de trucs. Je fais avec les téléphones. Avant cela, je veux m'arrêter quelque part. Je veux mettre ces photos. Je passe moi que je parle. Après je mets ces photos. Après je parle. Après je mets ces photos. Peut-être on a quoi arriver à volume intention, à volume idée. Alors là, on a kata ici pour et nous avons moyen pour tirer photo naïe. Je vais voir comment naluka noko nakutana na ye pour que tosolola parce que nga nakolinga te bakotana. Pourquoi? Noko nakutana na ye pour que tosolola parce que nga nakolinga te bakotana. Pourquoi? Conseil quand tu n'as pas le monde à cause de ça, c'est bien fort, on va dire ça. Papa nayo na papa ti parce que depuis nous avons une amitié pour que ambiance kokoli na yango on se fait la kiki na kimukolo boye tout peut ça ambiance wana makamoko ezali déjà dans le sens il y a un antécédent dans la famille mais nga nazala ntina ba makambo na bino wana te. J'attends aussi il y a une sœur camarade grande sœur Tantine Victoire Azapé va commettre la Kiawa donc elle a bientôt là Azapé va chanter dans la Gaëtan tout ça évolue ça va y aller. Alors sur la pousse à tout de là il y a ça mon mariage à moi c'est normal c'est normal expéditif voilà ça va non mais c'est mon cousin Gaëtan moi on dit toi et donc son fils aîné donc c'est que je te parlais quand tu vis toi il y a pas de place non comment on va faire il a on a pas de place vraiment attends là je suis en train de comment ouais ça va il y a beaucoup de choses sur la vous avez Maïka alors qu'il y a eu des désordres parce que mon dans mon akomaki et maman a qui sait azaki photo manager comme d'habitude et puis papa ayekoya wana moninga et puis c'est émotion ah oui j'ai même pas une année là papa mais j'ai fait 2 mois papa continue à ndako moi je pense que c'est quoi abima boina mon tout oh puis je te dis dans une victoire abimi place à quelqu'un qui n'a évité je pose la question maman mais au juste qu'est-ce qui se passe avec les émotions ok il y a quelqu'un qui va y a je ne sais quoi la raison pour laquelle moi maman oyo na mususu atikali José oh baya osala babanda otambola na sam natinda sam azwa Patrick oyebi Patrick eti babanda kotambola na ye ye abangi amonike so azwi Patrick akokopekise makambo so asala azwi bao bazoba akomi otambola na bango maintenant ozomwamama ndenge mokobenga te vraiment parce que azolobaki baza baleki na ye abimike baleki na nga bakomi baleki na ye oyo siko makambo wana nde oyoki oyekisa point yaya je suis vraiment arrivé au bout franchement
na une décision moko tu vois des histoires qu'on a pu voir des fois on a vu histoire moko ya fille moko basalaka ya bimaka ya kozabaka engana osala bongo te non ngana okangisa ye te babeti efipo na lingana ya osimba ye te na omikisa na osimba ye te maître mobali na ye kisasa azwi mwasi yo oyo osala baroma bababati basala wana ezalaka te oyo basharge na vie na tefu tosalekama te osali mabe point mobali mutaluki ye même ce faut ya mwasi parce que ngana mobali anga sikonde toza boye franchement voilà na kotala soki moye kozala na kotuna ye natunaki ye nazozela apesanga réponse mpona zwango mpona kotisa moke botala batheatre oyo nga nasali epai ya Tcheko Matondo. Natikala kosala théâtre esika moko te, natikala kosala théâtre esika nasalaka pe théâtre te, ezalaki asengaki nga kuduma napese kuduma na histoire oyo abandaki kobeta asalaki kiazaki na Afrika atikaki mwasi na ye ake poto après sikoyo bakangi barefule ye comme singa lokona utaki poto na joka nazaki kamakadi ya na ye yango tosalaki na mabe ekoti wana première vidéo na sana Tcheko Matondo. Deuxième na ye kosana 2019 laka na kena kin la papa Sony auti kokufa Sony echoma boyoma nasalaki na hotel ya mama jamais na Jakarta tosalaki na bango kristoki yepe auti poto tokutani na ye wana tosalaki na ye yango wana de premier voyage na kindaki na salaki wana. Deuxième de na sali ala na keki na jouaki na 2019 na jouaki mwasi ya Sam oba oyebi Sam na jouaki take mwasi na ye na poto tobota ne bana 3 tosalaki théâtre na Laetitia ma sœur Laetitia na ya Zidane tosali ke yesu koyo nani Sam siko mobile so tozowela Laetitia zowela Sam nga siko na ye kopekisa Laetitia tika bima na Sam wana siko ezali deuxième vidéo na sali na Tcheko Matondo et après ba émission na salaki émission moko na salaki reportage moko na utaki poto na ye na bandaki kosala bande ko tchanga ba fosi la na tchaka ngoli société na makolo bando tchanga verni manzaka te verni kaka et na yaki kosala reportage na ye avant na sala théâtre wana après na yaki kosala émission na Mami Chako pourquoi libala pote fandaka te esika zali je le sali là tu te retrouves ma chérie je t'aime beaucoup na PCP ya Zidane Mbote merci ya Zizi Magé voilà Laetitia toi aussi bonjour place sur Bozali. En fait Tcheko Matondo c'est un garçon qui est très gentil azana cœur moko. Il est tellement trop gentil, il est simple. C'est lui qui m'a donné la force à tenir na vidéo théâtre. Il m'a simplement expliqué les détails, comment je peux le faire. Et je le prie avec la sagesse que Dieu m'a donnée. Je suis rentrée dedans et je l'ai joué. C'est comme si que je répétais. On n'a même pas eu le temps de répéter avec Yazidane. Même pas le temps de répéter avec Laetitia. Même pas le temps de répéter avec Patrick. Mais je le fais rentrer dedans. Je le prie et je le fais ça et nickel. Moutounyo soit lingata la film. Wana akende na chaîne. Yoka senti vi boko mona il a pas dedans. Et na komika kozwa mo bestre muke so na ko partager ko kotsa mo muke popo mona Tcheko Matondo aza garçon moko aza yaya moko aza leki moko aza tonton moko aza na mutema munene mutema bolingo boko bimisa ye na vie avant. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Azana nini? Azana même pas dans la voiture. Quand je viens au bled, il vient me voir là-bas. À côté kanina batar, c'est dans sa moto. Azana est simple comme bonjour. Mais pourquoi vous voulez ôter sa vie jusqu'à ce point? Vous que poisonner. Asali Bilonin, Asa Ophelin du père du mère. Pourquoi vous ôter vie avant? Mon frère, ma soeur, pourquoi tu l'ingéniosité? Pourtant, Dieu nous a dit ceci. Aimez-vous les uns les autres
comme je vous avais aimé. Il faut to lingana. Pourquoi tu as monté ma mabe? Pourquoi tu as monté ma mabe? Pourquoi tu as monté ma mabe to linganité? Mon frère, prend la puissance 41. Na verset, premier verset, na 14. Tangango. Banguna na yo bazokamwa. Baluka ki luwa na yo. Bafanda ki base chuchotaki entre eux. Ils ont parlé de toi. On t'a critiqué, on t'a cherché que te faire mourir pour te faire quitter de ce monde. Mais tant que Dieu n'a pas dit quelque chose, rien ne peut t'arriver. La personne qui est la dernière mot dans notre vie, il n'y a que le seul Dieu, Yeshua Mashiach. Si Dieu veut que tu meurs, tu vas mourir. Mais dès que Dieu ne veut pas que tu meurs, tu ne peux pas mourir. Accroche-toi à Dieu. Moi, je vais te dire un truc, mon frère. Tika bimana na distraction. Tu vois ba biso lelo batu bazo finga biso vita taningo beteli problème ezate vita taningo komi mabe vita taningo komi oza susu ko tchaba maquillage te ozo sa susu boite oui. Ça, c'était le passé. Les choses du passé ne reviennent plus. Alors, aujourd'hui, je suis né nouveau. J'étais déjà né nouveau depuis longtemps. Naza bébé spiritualité. Je suis grandi na katina lobanzambe. Mais comme on dit, jeunesse, rejoue-toi na bo jeunesse, na yo profite-toi. C'est ça que tu vas nous profiter na bo jeunesse, na biso. Mais tant qu'on se reconnaît, on se met à l'endroit, à la place, parce que il y a parfois quelques souffrances y la kabiso na vie nzambe ndazo linga bimisa yo amema yo place azo mema yo lelo bato ebele bazo critiquer nga lelo bato bazo bwaka nga lelo bato ebele bayininga lelo même mes propres familles on m'a rejeté, même beaucoup de gens que je les connais on m'a rejeté. Bato nazalaki na bango to liaki na bango sika moko na héberge bango pe na sunga bango na yeta bango na salatu lelo komi tourna nga je vois personne. Quelques-uns, je vois personne, je pars, je frappe la porte là-bas, je frappe la porte, personne ne m'ouvre, je frappe parce que Dieu ne veut pas, Dieu veut que Nazalaboui, pour aboyer qu'un jour, son akomba koloba, ce qui n'a été, anya kazalande ngazalelo, ce qui n'a été, anya komadela za komalelo, Dieu ne veut pas. Et nzamba zo memelanga makambu na façon na ndengenanga. Quand on était en 2021, tant qu'on a kotaki jeune prière, na sambela ki panzambe na lobaki na nzambe nzambe na lingi na 2022 brise-moi, façonne-moi, ramène-moi où toi tu veux, conduis-moi comme toi tu veux, conduis-moi avec ta volonté. Tikete ngana kita yo matana katinanga otambu sanga ndenge esengeli na yo. Je veux plus conduire ma vie comme moi-même je voulais conduire ma vie. Et voilà les résultats que Dieu comment il avait fait. Azotambu sanga selon ye. Na lobaki na makambu nyoso akamosanga asala makambo moko na satanda kinangote bipai nyonso kofungola ba porte na ye je vais aller eza makambo ya libala eza makambo ya sesi partout ya kofungola ba porte na ye na kokende parce que oyo nzambe apesaka ezaka na kati na kimia oyo nzambe asunga ezaka na kati na kimia. Mon frère Tieko Matondo, accroche-toi à Dieu, éloigne-toi un peu avec les gens là. Quand on le fait du bien même na kati ya bible nzambe lubina biso là il y en a deux personnes que vous marchez bozo tambola nzela moko bozo kanate bosanini bokabwana deux personnes bako tambola nzela moko tetakisa ke bayokana so bozo yokana te bosani bokabwana eza na makambo ya libala eza na bokamaraderie eza na ba connaissance ba ceci cela bokabwana parce que il y a que le seul Dieu qui peut te conduire ta vie, il y a que le seul Dieu qui peut t'arranger. Alors si tu te confies à l'homme, tu auras que des choses vanité de vanité. Accroche-toi à Dieu. Tu auras simplement des décisions parce que le monde est tellement méchant. On ne s'aime pas. On fait semblant de s'aimer. On ne s'aime pas. Accroche-toi à Dieu, mon frère. Accroche-toi à Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ Nazareth. Ne te regarde plus ni à gauche ni à droite. Confie-toi à Dieu. Même bazo songayo. Zwa mbongwana sambela mbongwana. Même bazo peso bozwango sambelango. Même c'est parce que mbongo sombaka nango vite. Okoza na nyoso. Soki liwatango yake lobakate. Voilà. Moi je vous laisse. Nazotiela bino nano muke ojo moko muke po boyoka makambo oyo
Notre frère Tieko Matondo alobi et ça n'a pas si je de l'amousier. La façon que j'entre vous parler parce que j'ai tellement l'amousier. Je dis Seigneur, aide ce monsieur. Pourquoi ça? Le monde est tellement méchant. Zambe asunga bino. Nakotiango mwa moke boyoka apona ko stoppe awa apona ko tiela bino susu nyonso tina suka toko suka wana boyoka oyo notre frère alobi abimisi. Avec la chaîne 12 étoiles télévision, la PCP lisusu mbote na bandeko nyonso, bamama, bapapa, bayaya, moto nyonso azwi libaku ya koyoka voice oyo nazali. Oui, salut à Maman Victoire Baginama avec la chaîne 12 étoiles télévision. La PCP. Oh, et ça ici c'est beau pourquoi? Non. Ah, oui. Bozoyoka ndenge azoloba na pasi na mawa. Pourquoi mokiliza boy? La PCP lisusu mbote na bandeko nyonso, bamama, bapapa, bayaya. Je la mozi. Moto nyonso azwi libaku ya koyoka voice oyo nazali l'artiste comédien Papa Tieko oyo ozolanda mikolo oyo ke azali malade. Oui, nandimi kopesa interview epai ya Mama Victoire mpona mituna tuni ngai ya solo nabelima mingi mais tobandaki kotatone. Kobera na ngai ezalaki peut-être hémorroïde interne ou comment ou cancer tout consort, mais après ayaki kobima vraiment que après test de poison nde ayaki koconfirme que j'étais déjà empoisonné il y a longtemps. Mais je vais préciser ici que mon empoisonnement c'est pas de la manière lokola ndenge tozwaka kolia ya komela tout consort, mais nzambe ekorevele biso ke eza poison moko na contact physique eza baattaque spirituelle na kaka na bacollègue comédien kaka. Donc là, je passe un petit peu est venu surprendre la grande dame. Je l'appelle 12 étoiles Victoire Baginama. Victoire Baginama, c'est une dame bien. Pour avoir vraiment beaucoup à soutien à la artiste comédien Tieko. Tant que je suis en tout moment, Mama stop. Stop. Oye pe jour obenga na téléphone. Ngam na yambali. Na lobela ko teki na samo sina ye. Yo bete nga bato. Na bana misatu na yebisa ki déjà. Toi na bana misatu. Mais t'as pas compris les choses en fait. Mais non ma chérie. Oza mosi kitoko oza di nezari etula na bino awa na Kinshasa.